bebi ka biso to kuma tonga ko lamuka moya ko umela penza mingi ezati tozo kabola to beti moi musique sikoyo to kota na moi si je na biso na pesi bino mbote latino ba Cindy Love ba Timi Cindy partout biso no sokara mbote na bango moko penza bale o ba ko ningisa les 12 les 12 juillet ba lobi somba billet somba ticket bo somba rapport ba place ko eza penza te donc eza ya koyinda ba bien okende kitoko mino bovandi donc botala ba pipi kuna ndenge yo salama na bela kuna yo oleka ba photo minene batibila kofitala mutu tala tolo ta donc na bela eza ya koyinda la famille donc to soma ba billet les 12 kalaté donc quelqu'un a presque 2 mois pour les 12 ça pesa na ebandeli donc to soma ba billet pour partager live pour partager botina bandeko no so au total na bango to nazo lobela sujet nini nazo lobela mopa ou nazo lobela faire nazo lobela payer nani fali donc 3 sujets après na suka na lobela rebo moi na biso rebo o azu ba problème na mboka na biso Kinshasa yango na ligne besoin to partager to tapoter la famille pour ceux to zuma makashi to yaka moi ko lemba ceux que zate to yaka pe to loba pourquoi pas to loba biso to pesa moi un plus na biso auto to lobela rango to pesa moi ko sala bien voilà la famille na so tshela bino non en tout cas quand ndenga na yaka na ko sekisa ngana yaka na air moko sekisa po tala rapport air moko batomite mama beba bana ko tshanga bakale tanga bana za ko sala bémission bato ba check nga bakali yango mona ke air moko ba émission vraiment air moko na zana likambo penza ya na ye so penza na mote na betika musique na kati so pe moi likambo penza za air moko po tala biso ba oyo toza so to ningisi o lobi moi likambo so bo lobo ningisa to ningisa ka penza po to yebi ndenge yango ko sala o ningisi penza mais tellement ba respect bandai ko za la penza te ba pona ba respect na biso yango to somba ki respect po ki respect penza senga yo mo fo mi pesa so c'est laisser faire air moko ba respect penza za rater mais air mo so talu dignité na yo lobité moi ba respect toza ba fan ya mopa o mama si tela ba couple ko fe olomide donc toza penza ya bango nyonso otomona baza ba star na biso ya mboka la famille lelo na ye na moi nani moko na yo kisabino isekisinga ezanga de bat mutu sala analyse na ye toza na ba musicien ben na da mboka na biso po ba lobise Congo ki gagne babi Congo nde moto ezo gagner Congo nde makambo to tapoter toyoka nanu likambo nini oyo na bochana no awa liboso après mibale nini na ocha après to lobeli to tapoter partager bozelanga pe na partager nga partager pour merci Madoriel na ndenge ya partage nga na partager mwandambu pour moi bato bayeba ke to sito bandi ça va bien tapoter voilà, tout tapoter. Makambo eza minene. To partager. Partager tinda baninga. Boyoka audio oyo. Na yo ki onka lelo merci. Maki na oisa il y a 3 jours na nsibe bandeko bazala rapida suivi pour titre ba chena audio ba chonga bakataka la titre ga de balukela ka mopa o makambo donc ba ke mama titre mo kuna yaya na olwa titre wala soto si boyo ka na audio ngo nanu ba o ba yeba ki titre o po na batu batali pesa émission ngo yanga na suka muke na ye na o yo lukela ko fi makambo nzambe bolugila ka mopa makambo pa ukaka loba pourquoi bolugila ka mopa makambo
bino boko ko sala makambo na bino bino moko te sabo cha komba kofi bino mo babo ko cha bino mo sala makambo na bino boko karate faut ka bo cha komba kofi bo makambo pardon ya mingi kolobeza te to tapote boza na ocha boya tolia Miss Mama si. Sauber, schnelle Reiniger und vieles mehr. Einfach gefunden, schnell geliefert. Bande Golanga, matière ekoti, situation ekoti, awa na oyebisa bino, matière ekoti, affaire Koffi Olomide. Déjà, ebele bande Golangai, ba interno bino moko boyebi déjà, likamboso ekoti na internet, et ça la gata 2 minutes, te déjà, et yindi. Pourquoi je dis ainsi? Déjà, lelo bande Golangai, il faut boyeba ke Koffi a commis comité en internet, ça. A comment le basiko likambo fali, a comment réagir makasi qu'auparavant. Pour ceux qui savent pas déjà Koffi Olomide avant Abanda c'est hein comme bomba makasi c'est concernant Fali ex-artiste nae ex-travailleur nae à groupe nae quartier latin. Voilà, qui est là oh Koffi enfin a se décidé nae non ceux qui va poser question concernant Fali pour pas il doit maintenant réagir. Alors, réaction à Koffi Olomide et comme ça la mal à l'aise, et comme on tient mal à l'aise, ben interno et belé. Alors, bande gonangai, kakande na ebisa kabino, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois, Balandina Biso Yakala, bienvenue Balandina Biso Yasika, Yachen Abiso Inès NM officiel. Alors, Bande Golanga, si c'est toute la première fois que la chaîne Abiso Inès NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sarakapete, cliquez dans Ngonga, il y a notification. Comme je vous ai toujours dit, madame Ngonga notification Zaraka, à chaque fois que Inès NM officiel a Kobanda publié, ba vidéo ya sikabo zala notifié surtout na système moko ya propre. Alors bande kolanga sans plus tarder déjà to évoluer na dossier na biso to évoluer na mozindo ya biso oyememi biso encore une fois et pas na bino lelo. Comme je vous ai toujours dit biso to ya kapamba pamba te ceux qui bomoni tout comme bomo qui boboyo qui biso je m'excuse. Cela veut dire que ya koloba ezali. Bande Konanga, nous voici encore une fois devant vous, dossier Koffi Olomide. Quand j'étais en train de le dire, Koffi Olomide a commis présenté ma casse sur Internet. S'il passe dans ma émission, il commence maintenant à réagir concernant Fali Poupa. Auparavant, il esquivait ce genre de questions. Genre, si bateau, ça la émission, va poser des questions, non. C'est comment? Tu parles jamais de Fali Poupa. C'est comment? Et belé binomo voyez la question ne va poser à cahier. Abando esquiver ba question wana. Pour la bateau mususu babando boule qui a ignoré ka Fali, ba mususu babando le bakake. Donc Koffi a de la haine concernant Fali Poupa. Bande konanga, il faut savoir déjà que bateau belé babando le bailo wana, ils étaient en train de se tromper. Bande konanga, Koffi Olomide a toujours été fier. Pour la Fali Poupa et surtout dans Kilelo Oyo hein nani ko Fali Poupa comme pour la musique pas tellement en Mboka na biso mais pour toute l'Afrique, pas seulement l'Afrique mais le monde entier. Dans Kilelo Oyo Fali a s'imposer dans la musique hein qu'auparavant il s'imposait déjà il y a longtemps non pas dans le niveau Oyo. Pourquoi je dis dans le niveau Oyo? Fali a joué à Stade de France qu'à la milité hein. Asi a beti na ba stade belé, asi a beti na ba concert belé ba salle ya minene. Mais stade de France est un stade moko historique. Hein? Pas seulement na monde entier, mais mingi na mboka na biso. Ce qui totali depuis bandeli ya musique mboka na biso ti kilelo bandeko na ngai Fali Poupa ndi akozala moto ali boso ko sala eloko yo. Hein? Bamusu déjà va réagir, ozolo baboy ozotika ba ninyo wapi ozotia ba maître Gims wapi. Oui,
Ba Maître Gims bazana ba origine ya Congo mais pour la bango ba contaka bango lokola ba français. Malgré les lotis, les lots Maître Gims na ya singa ka mingi nationalité française mais ba pesa ka été mais il faut boire bagager dans la musique ba contaka Maître Gims comme un français. Pour la baro ba ignoraka eloko wana. Maître Gims c'est un Congolais mais il fait la musique pour la France. Voilà. Fally Ipupa, il est né, grandi à Congo, débuté sa carrière musicale à Congo et jusqu'à s'imposer dans la musique au Congo. Vous voyez un peu donc. Eza elo comment koboe emettre Fally Ipupa à kosala ya liboso azolongola biso soni lokola ba léopard na biso oyo baloba uti olongola biso soni après 52 ans. Oyo tozalaki tobandaka komeka bazo éliminer biso ba élimination ye ba éliminer biso ti lelo biso pe ba comme benga RDC ba mondialiste. C'est la fierté pour la RDC, c'est la fierté aussi dans la musique. Fally Ipupa ne loko otiolo ba pona ba ba tia tembe ba ba ko ignorer loko wana etali bango. Mais moi là je suis en train de vous dire la vérité et rien que la vérité. Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? Koffi Olomide, il a toujours été fier. Il faut que ba mentor. Bato oh, surtout dans la musique, je dis pas dans l'ensemble, dans tout le domaine, non, surtout dans la musique. Pour la ba oyo, ba salaka ba groupe nae, les tolo ba lokola label nae, lokola na mboka na biso ba label penza ezamuke ezali mais amuke mingi eza ba orchestre. Hein? Ce qui est pe azalaka na artiste na ya orchestre lelo tout comme Lobby Abimi yepe asali carrière na solo a s'imposer mingi ya ba mentor mingi ya ba chef ya orchestre ba budaka ba artiste wana ba budaka na nzela ma bete ke na obudin eza nzela ke ce qui azabo eza ngai donc il faut na tia moi respect wana pour kazo ni sanga respect wana ce qui na komera muke na komelela lela e makasi respect aux alatés. Donc il faut na boudaka likambo mususu pour que pas seulement ba interno mais l'artiste aussi en question aye ba non. Si aujourd'hui je suis qui je suis, c'est pas la grâce de Dieu mais c'est les ba effort les anzela pe amotoana. Vous voyez un peu. Donc ça c'est pas sensi. Alors pour la ba mususu ba ignoraka ke Koffi Olomide abando boudé sikoyo akomo solo là comme loba Fally Ipupa makasi na internet parce que a éduqué Fally Ipupa azana conscience Stade de France akuti ko matisa na Stade de France boyoka niveau ya mentalité à congolais boyoka niveau ya mindset ya mentalité à congolais boyoka niveau oyo congolais azokanisa même vous c'est de la honte pour ceux qui sont pas déjà au courant. Fally Ipupa c'est un artiste. Il a toujours dit, il a toujours répété cela. Si aujourd'hui aussi il fait de la musique, pas seulement la musique, mais si aujourd'hui Yépe Allié Macdo pour la première fois c'est Koffi Olomide, Kiepoto pour la première fois c'est grâce à Koffi Olomide par la grâce de Dieu. Il a toujours répété cela. Donc, Azalakanae Bandeko Nangai Balobarani reconnaissant. Ce qui est comme une anzela qui est Amatisa Koffi Olomide na Stade de France. C'est pas Koffi Olomide Moutouakoseng et le Kouana. Ils ont reconnaissance à Fally Ipupa. Oh, yé moko et Kotindaye a invité ex-patron nae Koffi Olomide na Stade de France. Bande Konangai Fally Ipupa. Tout comme Koffi Olomide a koti jamais qu'on n'est pas Fally Ipupa. Ou bien koti jamais qu'on bande le caraba internet. Kobando kumisa Koffi Fally Ipupa pour que Fally Ipupa a matissé na Stade de France. Mais ça c'est de la honte. Sérieusement, et le Kobo ça la pour la Koffi Olomide c'est pas du tout bien bande konangai. Pourquoi réagir ainsi? Topé ça moins respect Koffi Olomide na ebele o asali. Pas seulement dans la musique congolaise mais aussi pour la Fally Ipupa. Topé ça moins respect quand même. Si Koffi Olomide il se décide non, il se dit non. Voilà, trop, c'est trop. On m'a toujours posé ce genre de questions et pour les autres, ignorent que moi, j'ai jamais été content de voir la progression de mon ex. Cela déjà fait, si je ne me trompe pas, une semaine et quelques jours.
Kofi Olomide azalaki na plateau moko na Côte d'Ivoire, batiaki photo et fait rigoler à Fally Ipupa. Vous-même, vous étiez Bandegonanga, vous avez vu ce Kofi Olomide, de la façon dont il a réagi. Kofi Olomide, alobaki, si je me trompe pas, na sala qui déjà analyse le colo. Atiaki alobaki, na kombo na ya Kofi Olomide, il y a 2 FF. Kofi, il y a K-O-F-F-I. C'est Fally Ipupa faire rigoler. Donc, Bazaba na o azala kafia parce que faire rigoler aussi à l'écart qui n'a quartier là-bas. Vous voyez un peu. Donc, Bazaba na o ngai Kofi Olomide na zala kafia. Là, nous parlons de Fally Ipupa faire rigoler et Kofi Olomide. Kofi Olomide l'a toujours dit qu'il a toujours été fier pour la Fally Ipupa, voir la progression, voir comment est-ce que, voir le travail que Fally Ipupa a fait jusqu'aujourd'hui, a mis imposé dans le gamme. Il a toujours été fier quand même, Bandekonanga. Et tout peut savoir quadracourt à man respect. Pas jusqu'à ce Nathan Otokomi à Koubandolo Baké. Non, voilà Kofi Olomide parce qu'à mon il fallait pour passer dans le Stade de France. Oye assis à Bétité. Même vous, Bandekonanga, même vous. Comme moi je vous l'ai dit et je le répète, si réellement Eloko ne fait ça, c'est Fally qui doit penser à ça. De quelle façon? Qui doit penser, non, Kofi Olomide, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors, il peut le faire. Moi, je vous l'avais déjà dit depuis, je vous l'avais déjà dit depuis début année au mois, que parmi les invités aux surprises, Bokanga Maloba, il a fallu pour pouvoir inviter dans le Stade de France, Kofi Olomide aux Alawan. Pour nabino botia katembe bolobaki ba solo la kate ba mi boira ba jeton, vous serez dessus de cette action. Kofi Olomide kozalawana, moi je vous dis, celui bozo tia tembe c'est vous. Et voilà déjà Fally Ipupa azalaka fier Kofi Olomide pe bango to bazafia. Un moko na ba internet ne ba esquiva ba question mususu ba esquiva ka ba question na te na mabe te ici eza mental. État d'esprit. Bande konanga ki lelo pona ba éviter réseaux sociaux za mabe. Ba mususu bazo mona non c'est simple non voilà non c'est ça réseau eza boeza. Bande konanga réseaux sociaux oyo eza na vitesse. Ceux qui yo artiste ole kaka na ba plateau oyo baka eloko koloba te okoloba o balobaka te. Moi je suis en train de vous dire la vérité. Okoloba o balobaka te. Donc il faut contrôler penza monokonayo tango oyo olikaka na ba internet. Biso bato tolingaka vérité, biso kaka bato tolobaka, biso bafande to transformaka vérité wana ekomi jeton. Alors ils ont la question mususu ba Kofi Olomide ba Fally pour ba otio likaka ba internet ba poser bango boya répondre encore na kimokolo. Ba mususu ba kolobaki aboude te. Eza état d'esprit ayebi parce que maloba oyo abato ba changeaka yo koki olie na yo leki na internet olobi na yo réseaux sociaux tellement ezalaka makasi échanger awa ne komi B même pas B comme ekoti ti na Z. Alors ba Kofi Olomide wana baza bato batangi raison pour laquelle ceux qui va poser ba question bongo il a toujours répondre en gros à un système qui me colle. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour la polémique, non, voilà déjà Kofi Olomide fait ça pour que Fally Ipupa attire un Stade de France. Vous êtes en train de vous mentir vous-même. Soyez quand même bato ba kanisaka bato ba bulaka penza ebele bokitisa respect Kofi Olomide na ndenge ya bongo te. S'il vous plaît soki Kofi Olomide akomosala ngo lelo oyo eza ye moko eza ba décision na moi je vous ai toujours dit Kofi Olomide c'est un grand homme donc biloko alobaka ngona luenge te il sait. Voilà la famille. Nangantoyo moi analyse au muke ngana lukuka koloba na ndenge oyangai na kokeli koloba.
ndenge ndeko na biso oyo tosala émission na ye eza presque 17 minutes na chekaka presque 12 minutes oyo toyoki mwa ndambo ndenge akoloba omoni bamakambo mosusu biso bafan tolukilaka bamusicien bastar na biso ata mosusu mosusu bango moko kutu mona bayeba eloko te omona yo oye ocreye actualité na yo omona mpe bato nyonso mpe mona baye kolanda bamoni kaka ata mosusu eza mpe bongo me nzoka eza ide na ye peut-être eza ata mosusu ye nde moto alingi nde suwe na ye ezala bongo mpo nde tozalaka boya baséparation mosusu ya bamusicien mosusu kaka biso bafani motoluka yango mpo eza mpe na bato mosusu na miniti omona basuweti na bango ezalaka kaka un jour kaka peut-être Kofi na Fali un jour bakoka mpe koyokana eza mpe na bato mosusu bazala na suwe wana mais eza na bafani mosusu bakoyokana te Fali vraiment na Kofi soki bayokani nga na longo efani nga mpe na longo efani soki bameka koyokana yo oza fan mais odétermina mais okokama ndenge yo détermina okokama mona bango wana mpe mona un jour mona pa tozomona yango mingi te tomona yango mingi ozosina ndenge live pourquoi nakuna bandi koloba te eza pasi makambo nazolakisa oyo soki olakisa elongi te pasi ko nalakisa elongi bozosinale en tout cas la famille basinale nga live basinale nga live donc ekataka biso ta mosusu mwa bamakambo akoloba nazalaki kutu wapi ya bamakambo ya baséparation bamusicien biso soki bayokani te omona yo oza fan mais yo otya barrage ke soki bango bayokani kaka yo kutu jamais okosepela mais tokomona kaka mona un jour pa kofina nani mpo bapesani mpe mbote bayokani sikoyo na badécision toyebi te seno wana toyebi te wana eza makambo ya nzambe ndenge asalaka bon ndenge analyse mwana mobali alobi bato nde baloba mopau peut-être azoloba likambo ya Fali minga na kama bato bakotaka na makambo mara esa napesi yo mbote ma chérie mama na biso memeki sano napesi yo mpe mbote na kama bato mosusu bakoka koloba kaka na ndenge na bango tokende epai tozonga la famille Kofi ata lelo alobi kombo ya Fali akuta pa Kofi ye mo be garçon yango alobi avion liboso oka Fali amata nana mata ye se Kofi mutu abimisa star munene ayeba na parti ya Kofi bon siko ndenge nini ke Kofi akolobaka kombo ya Fali te non akokoloba c'est normal eza peut-être lokola bana no a classe autant ici ezaki na bana mosusu peut-être bazotanga me bacours bazokoka mpenza s'exprimer te mais azokoka mpe koyemba te mais ezaki ta mosusu na mwana moko banda kolakisa koyemba obien ndenge banda osala bacourage na ye ye nde akokaki mwana wana mpe abimi mpe motu monene yo kasi mwana wana motema azalaka te azalaka ndenge ata baproblème quelque soit baproblème nyonso oyo ekendaki na mosika ndenge bato bakaniselaka yango ndenge mpe tomonela odela mais mopa soki avandi mpe na kiti na bato ndenge nyonso na baartiste nyonso oyo abimisa moto abima lokola Fali azala ye moko sikoyo bato oyo bazalaka ke soki Kofi batune question ya Fali soki ka Kofi ameka s'exprimer ezwi problème vie boye omona kutu ntango mosusu bango moko kutu bazalaka na bango na bahaine wana te mais tellement biso batotalaka bango tokoma na bahaine moko ya makasi ya bamvulusi moko ya kovulumuka ale biso nde batokoma banamba wane na bango mais lelo boyoka bozomona bwana baraisonnement ya bato siko mokolo bokomonaka bango un jour soki ndenge nini nayebi te na bato badécision mpo biso neti biso oyo koya yeye toyoka lelo makambo le padre autoloba lelo
famille. En tout cas, vraiment, des fois, dans la attente, il y a des bons souvenirs, des bons moments, et ça tellement trop son au Kanissa. Dans le quartier latin, il y a bien. Tous arrivent vraiment bien, vraiment bien dans le quartier latin. Moi, je souvenir, moi, les alliés, et tant on a autant là, le grand mot pas, on est dans les 11. Les 11, hein? Non, on est les 12. On est dans les 12 dans Bruxelles. Donc, force à lui. Et les 11 fait le roi de la forêt au bêta. Force à lui aussi. Très bien. Donc, on a vu au bêta, Fali, au bêta les deux. Et dans les les 3. Force à lui. Très bien. Fabregas, en Espagne, si je ne me trompe pas. En Espagne, Fabregas, maestro. Et là, c'est ça aussi. Force à lui. On a des héritier. Arobeta dans Zunit de Paris. Force à lui. Et les. Pour nous ressourcer, ça les grands Jossard, donc les vieux bombas à Robeta na Zunit. La famille, si vous avez des cambo oyo. Vous avez soutenir oyo, faire rigola o aye na minute ko soutenir ba artiste biso ko soutenir bango nyonso. Si vous avez osu bogoloba nini. Bogoloba si ko so diembela pana. Po atangi komba fali. Atangi fongo ya héritier watanami. Bino bato ya tembe bozaka ba teti. Ye wana. Faire atangi abana na grand mopao po ebike mopao mutu na ye po talaka ba date ya kofi ezalaka les 11 soki elongwaki les 11 ekomaki les 12 mpona les padres atikelaki les padres abeta les 11 ya tiaka les 12 po ezala te le même jour marke ekosala mwa nini me apeselaki yango bongo asouete mpe epa Fabregas a souhaité pe fali. Si qu'on a battu oh biso to tele makamaka mususu moko to lembe seke. Moko bike makambo na tali émission oyo na uto tshela bino na liboso na yoki pe faire mo ba lembi na bango mo ba lembi na bango makambo oyo ba oh makambo to memela ka bango kaka no so buya biso ka. Mais c'est Congo qui gagne. Musique na biso za na mboka na biso Congo donc ceux qui nzamba pesela biso ko matana biso za partir musique. Et vous allez na musique. Ils na batu mususu ba mboka na bango ezaka kapona ba cocaïne ba salado ya ba cocaïne ba teka kaka ba cocaïne po ba bot sa o ebele ba eza mboka na bango za ndenge ba bimela na mboka na bango. Ceux qui biso ba biso ba star que il faut kaka musique et matara bango to kotaka yo na ka kuna ba bete ki boye. Ils ont Congo. Si on a mis tout ça, pourquoi pas tout le monde parce qu'il faut faire tant comme Fali ou Baké Azo Diembe la Fali pour ceux qui n'y non. Si on va le pas faire. Félicitations les padres. Pour ceux qui peuvent au le matin n'habite pas le blanc pour combat Kofi. Il y a un peu besoin de Fanny. To lembe seke ata tozomona makambo bele leki nzela kutu tozomona kutu batu mususu kutu ba tiktokers zo tozomona na ba réseaux sociaux bino bo ndimeke Sarah na Karine bako mata plateau moko lisusu ba bana ko seka modèle ka Sarah wana bana ko kankiti na Karine posa anike na fufu ya bikedi na machine Nenge Sarah bana ko pikle pesa pour na Karine bon ndimaki onke lelo bako mata plateau moko Sarah na Karine bon ndimaki mais lelo Sarah asuki amoni su côté ko kete ba moni ke tangwa kama mwana o yango yaki batu nyoso babwaki mabanga pale mais même pe Karine pa bwaki laki mabanga mais suka moni azala mo renfort moko boye azala mo équipe moko boye likola makamba mwana na ye kaka ya Enoki ake boaka refuge pas ba chinois mais ba chinois bozala ba porte masumute ya Sarah bozala ba porte masumute ya Sarah fo ye moko lisumune ya mwana na ye il faut bo aider ye postala mwana ndenga bimi bintsamba la ne longi soki mwana na lelo akai muki akufi
na bino ba ko ya ko latsa bino ber wana moko ndenge azo yaka pa na bino ko la komi ko yokela bino na ba noko Patrick bazaki ne ba guerre komi noko Patrick boyoka kata sonité mwana yo wana kuna obela ozo sunga batu mususu sunga ta mwana na yo mama mutazaka dossier ya mwana okosala be ba prière so bezo sala ba prière nzambe yokelo pona mwana na mobali ya liboso nzambe yokela nga mawana mwana wana longola maladi wana longola maladi loko wana oya mabe azana mwana nzoto yo biso ba mama nde tozalaka ba chef abana na biso soko telemi na mabondeli ekolongwa yo zokaka mwana obwaka me mwana na komi soko kokalisa ba souvenir lobi nazo mwana wana musiaka na otala bomoni ba pasinga na mwana bana bo mwana tina komi boye boye biso ki nini tina nga pe na kene boye bita mususu bato moko o atikela ka bana ta mususu zaki na mutu moko zali ko bebisa mwana ta zaki na mukie ako sale makamona nenga zaki muketi ya koli nango via mwana wana me mama kutokuna zalaka te azaka na mawa ya mwana wana te mwana abandona mwana yo wana komulela na ba live nzala alete mwana so akotika na ba live ya sala ba live na ye azo kata ba day friend omona ba mama ko sala ba live te vanda ka bonso ka vandika ko liani nana ko kembisa me mama mususu makambo loba soki mwana mbozo loba ke ko sala ba live te ko sala eloko te vanda ka bongo boyebo nani ako pe eloko soki ba bimbo mona pe mwa mutu mo pa yokele mawo eza lokola mutu zo teka na wezbol baki ateka te ateka te bongo goliani basara bango na bakari baki ko yoka bango nyoso ko na kinzi angala bondi bangi na manuela kitoko na Karine ba yoka ni manuela modèle peut finga Karine fille ya Kinshasa mais pourquoi pas bemba musicien ba yoka na kana bango donc bango bazala ba ennemi po ba chroniqueur bango nyoso ba sepela po bango bazwa ba makambu po bazala na chokolo mo pe ba musicien pe ba yoka na bango po mama kamususu mo ekitaka nango pe na se mo pe ba musicien ba yoka na bango na pe problème te bango zalanga ba binemi te jusqu'à là bazalanga bin po siko bazo zalanga ba binemi ba chroniqueur kaka kiesi non c'est Kofi atangi komba fali c'est normal fallait ou pas Kofi mutasala ye makambu tutu veste liboso la tango pa Kofi tanga yaka balibike la ta veste mo ka kamwe avida na la veste te mais kene neni boy veste to tala ba émission wana nyoso ye moko tozo mona loba ba filma e banini eza na makambu ezalaka na ngo bongo ezaka lokola mutaye poto sika pe tamuso sika ta ona na matate ayeko matela ngo tamuso pe na poto tamuso pa tsaki na matate afa banga kwa mata sika na to tokomona ka mutu so osi amata déjà koseka mutu azobanga ena kita nazonga sima na mata te non naso ba musicien nous ata ba yoka na ba wana ndenga ka ya ba nini te mais na ndenga ka ya ba mbote moko ya ba mbote bon ata kutu bokuta na bino te mais na ndenga ko yebisa mutu ke te mutu osala concert o soutenir mutu wana eza na ngo pe bien eza na ngo bien. Et puis, faire les potes à pèse ça grand merci dans Nyoka Longo. Je connais habité mon pas au peine Nyoka Longo. Bako pe ko yoka na bango pe na Nyoka Longo. Izaka mama kamuna bango kaka ndeka ba ko mangana bango mo ne ba kotala. Poto yoka katango wera yemba kana na nani. Na nja arena kuna. Batu basolo banaye apesa mbote pa nani. Aboka kaka nani. Fere to salisana soki tolingana to salisana soki ndenge nini bato nyonso bagangaka marge na suka polémique kaka na biso kaka balandi bango biso kaka batali bango tomemango na polémique allez ezongi lisusu mais lelo nango natangi ete on dirait le padre Oumela bon bato ne ba sepe na émission ya so yo o bude na yo seke kaka bozaka bato ba voix ka air moko
Ça, c'est le padre, là, il y a Oh, En famille. tout cas, vraiment, des fois, dans la temps, il y a des bons souvenirs, des bons moments, et ça tellement trop son au Kanissa, dans le quartier latin, on a bien, tous allons vraiment bien, vraiment bien dans le quartier latin. Moi, je souvenir où on est allé, et tant on a sauté là, le grand mon père, on est les 11. Les 11, hein? Je pense les 12, on est les 12 dans Bruxelles. Donc, force à lui. Et le 11 p le roi de la forêt Obeta, force à lui aussi. Très bien. Donc, on a vu sur Obeta, Fali, Obeta les deux. Et Dans les les 3. trois, force à lui. Très bien. Fabregas, En Espagne, si je me trompe pas. En Espagne. Donc, il fallait qu'on des jours, les deux dans les trois. Donc, ça là, les soldats. Ah bon? En fait, à des jours. On n'a pas fait. En tout cas, pipi penza. Pipi, ba warrior, bo sepe la basabi no pipi. Munene, yaka banga taka ya ba warrior. Ba sale bino pipi penza pipi, et pas les pattes. Fabregas, on a vu sur Obeta, Fali, Obeta les deux. Et Dans les les 3. trois, force à lui. Très bien. Fabregas, En Espagne, si je me trompe pas. En Espagne, Fabregas, Et là, c'est ça, vous force à lui. on a des Héritier. Arobeta na Zunit de Paris, force à lui. Et les, pour nous ressources, ça les grands ossards, donc les vieux bombas, Arobeta na Zunit. Voilà, qui En tout cas, vraiment, des fois, dans la temps, on les a qui bah les padres ou à bien faire go la nenga PCL à PC ba programme nous sommes toujours c'est les Congo qui gagnent. Et ça le coup pour na mboka na biso. Musique na biso qui ndaka di bosso. C'est les Congo qui gagnent. Les Congo qui gagnent. Toujours les canaux on a ta na mutatine linga demande na peu na problème à connexion awa. Maman na biso chati makamo. Allô? Allô? Moi, c'est le Vingai. Ma chati. Boni yo. Bonsoir maman Boni. Te ça va avec na chala na on tapoter na mati déjà likolo. Na bia na mata na peso tambote. Na sala tamwa to sola tamwa muke magetu lobi musala yo yebi. Ya on a mati na intervention na onde ozo sala pona ba musicien pona makambo yo de patre auto leka auto loba. Bon, omoni ma Sylvie dans tout cela biso nde mutu ndenge auto loba to lingaka te ba musicien ba yokana ba musicien ata ba yokani ata bazosola mutu amutaka na ndako ne ba camarade to bakenda kotalana po balia po bani bato bazosala musala moko na musala moko o bozosala bakobengisa bino pe place moko boye na mboka moko boye mpona bana besoin ba musicien congolais oyo ya bosangani boke défendre drapeau ya mboka omoni eloko ezosala pasi biso biso bafani nde mutu tozotiaka ba musicien na biso na ba erreur toujours omoni ndere bandaka Kofi atangaka kombo ya nani ya nani ya Fali ba wario o koko na bino babimi babandi kofinga mopa babandi koloba kotanga biso te kosala boye te bazomona lokola azobondela te mopa ndenge ezalana aza eloko moko ya kobondela te parce que mopa nde eza boye aza na bafani oyo tokolakisa force yango na roi Baudouin nde tozokende bolakisaki mopa aza grand donc elobi te ke soki atangi kombo eza mpona koflate sikoyo lelo ndenge ezali boye de patre ndenge awuti koloba ndenge atangi bango nyonso tu oyo bazali na baconcert na mikolo oyo ezoya na nsima asouete bango baconcert malamu ndenge alobi oyo alobi wana me nawuti kolanda na bapanel mosusu donc batomboki na ndenge moko kutu ya kosakana te ke nani fere akoki konotanga ana droit kutu te ya kotanga kombo ya nani ya Fali parce que bafinga mwasi na ye baloba mabe asala boye bamaki ya respect banini
yango na lobi bafani biso bafani biso na tia en général biso bafani toyebaka eloko tolinga baartiste na biso toyebaka eloko nini tolingi parce que nyonso to ezali drapeau ya mboka na biso sikoyo ndenge ezalaka ntango bino na ngamu na bino bokolobake nani bafinga nani fali basala bazongisa ebongo fere ebongo mama ya fere lelo nyama kora monanaka te sa koma kote na bino niveau afinga mama ya fere si bino bato boprotegeaka le mal est partout oyo baloba tokabola foti mabe euti na oyo ebandi mpe na nga le mal est partout sikoyo soki atangi kombo ya fali nde esali nini nde elongoli nini nde akomi ami na ye non bakolege ya mosala moko ya mboka moko moninga azobeta concert ya lobi mais sikoyo ezoderange bino na nini oyo bokofongola bapanel ekomi kaka likambo ngo kaka boloba akoki te aza na droit te akoki te na nini aza na droit te akoki te nani yango oyo akotelema apekisa fere fani badirija fani te eloko bino bobosana bango baka na problème te biso nde batolukela tolakisa bango ke direction kote eza faux non ce n'est pas comme ça musique ya kala Maman Chati na kati maloba te omoni place wana yango na sepelaka na Karine akoma kosalaka selon ye moko badirigaka esu bafani te non Karine badirigaka esu na fani te akoma kosala makambo oyo ye moko motema na ye elingi soko oyokanaki yo ndimaki oyokanaki ngani ye moko moto alingi ayokanaki ngani oui moto te moto atindi ye moko alingi c'est ça parce que fani te elle moso ozolanda ye azala azodirige na bachinois te bachinois nde balandaka ye siko asala effort bapo biso ezalaki ya bongo ta biso tozalaka na la chine makambo nyonso kaka Karine sala boye te tolingi te bachinois bakomaki kokomanda lelo Karine abima bezaki po ye moko siko bachinois bakoma olanda ye oui eza ndenge na motu fo impose yango biso bafani nde ezali boye tozomemaka baartiste na biso toujours na nini na baerreur toujours bino bozolobela fe fali aza na berere ebele aza na bafoti ebele fali asala lelo ke lelo fere ye wana lelo fere kutu aza bien aza moto kutu akotanga koma fali te bino boyebi fali asala oyo kutu lelo oyo fere ozomona bailunga wana lelo bamarke usi lelo bazoya te kofi bamusicien lelo baye kotikala bakima yango bawaro bino mpena bomona mpe boza banani mpe bobosanaka va fere kutu soki atangi ndenge wana kutu bino fu bosepela bosilama oyo lelo abandi abloke banini bavisa bato awa koya kotia bato yoka nti meme ya josar ndenge aye wana concert wana qui est derrière tout ça bato oyo baza ya malongo baya kopesa bato quelque chose oyo bato bazozela dans les besoins bazobloke bazozwa bavisa te mais bato mosusu bazozwa bavisa qui est derrière ya shiti ya baninga oyo bakali bazozwa bavisa te mais bazolobela yango te fere aluki mpe tobunda nde na miziki fere aza kuna te fere azolinga nde oyo fere asali elingi koloba parce que bato baza besense oyo bazanga mayele bavi na mutu na bango tikalaka polémique fo ezala baa na bunzambe te batalelaka makambo nde mosusu te balingi makambo ezala ndenge oyo bango balingi yango bazolingaka babiloko wana mama Sylvie na biso parce que eza normalité oyo fere alobi elingi koloba ke efu tobundaka kaka na miziki ndenge batie nana utaka benge bikobi ata babenge bikobi bino mpe bobengaka fere tilapia bofingaka fere bosala eza mbonda miziki ndenge ekenda oyo ya Canada abengaka mopao koko dia nzombo modelo bafingaka oyo bino bofingaka tala le mal partout etotika so mutu atangi koma mutu bafani botika eza soni surtout yo Valeria kokende kofongola nini panel mpona oloba bakoki yo za nani mpo okende koloba na fere aza na droit ya kotanga fali te yo za mama ya fali bie yo bota fali bie ozali mwasi ya fali bie oza simple fani biso tokomprendaka na biso fere na moment oyo tokende pai tozonga epai ndenge fere azali naotikama nanga mama na moment nde ndenge fere azali toke epai tozonga epai fere akoluka nini oyo lelo na moment oyo ye azangi mungongo bafani ou bien orchestre ou bien bamusicien fere azangi eloko te soki alobika na ndi akosala ne plein soki alobika mpo na moment oyo moto aza na ta na ye tozalaki na ta ya bawerason mopa okutu na tiaka ye te ye aza déjà grand aa na sommet donc ye na kati ya makambo totiaka na kati ya biloko totiaka te eloko na eloko ya na ta nango
na moment oyo tomata tokita miso ezomona matoyi ezoyoka moment oyo eza moment ya fere na génération na bango mopao te mopao azali na ngaa mosusu na sommet mais na génération na bango ndenge bazokende oyo na moment oyo tomata tokita ya fere alors elingi olobake fere ane na eloko oyo akoki kozwa te oyo akokosala lolendo atomboli mapeka mais atangi na ye bakombo po alakisa bino ke azalaka na problème na bino te ye nde miziki kaka mutinteresaka ye na bafani na ye un point un trait natiki baloba pa ndeko musuma Sylvie natiki ndeko soka koki koloba Tu vas bien parler, maman. Bien, merci beaucoup. Bien parler. Maman Nabiso, maman Nabiso, Kachi, moi c'est mon délai. Bonsoir. Oui, bonsoir, ma Sylvie. Ndeni. Bien, maman. Je pose bien. Bien, Nguya Nzambe. Ma Sylvie, ngapi nalingi ko intervenir moi moke. Nalingi ko intervenir moi moke, nalobi ma Sylvie. Mutu ekola, bien na biso mopao. Papa na biso. Tango akinaki na Côte d'Ivoire. Batuni makambo ya entre bango ya fere na fali. Ye akoki koloba te ke ngana fali boye boti kotile tuna kombo na ye na kote na nga te nalingi te boye non il peut pas dire ça en tant que mokolo akoloba toujours bien akoloba mabe ya mobali wana te na kote ya sango alobaki nini botika boye ko côté à sango tant akendaki na côté émission asala tout dernièrement côté à sango alobaki nini Nani alobaki tozana boyo alobaki nini alobaki na côté na nani na ye ya na concert na ye mutu nyonso aya pe moko aya te bango nyonso batangami ke o basalaka na quartier latin ba ancien ba nouveau tout ba ya même moko aya te po moko wana azokisa ye oui atanga kombo te mais moko wana ye moko ayebi alobi aza musicien moko wana ye moko ayebi moko wana aloba nini nakolakisa yo yo okovanda kuna ti na ti masivi boti kosa buko so makambo wana donc mutu wana akota azokisa vio na biso mopao ebele donc je sais pas je ne crois même pas que il y aura peut-être des réconciliations non il a trop blessé le monsieur a blessé ye ya mingi en tout cas oyo nga na yebi ongana zo yoka ongana yebi oui on va analyse na yo oui c'est ça loba na on a analyse na ozo sala mona mutu na analyse tozana biso na kati tozo solo oui vese ya liboso eza vi mpa motasomba yende asomba vese ya suka ya suka ya vi mpa mukola kokufa bongo alatango bosi koloba boyko mobali wana non mobali wana makambo eza donc non soki eza kaka ka likambo ya miziki na bango oyo abeti boye oyo boye piaka oyo boye wana eza nango problème te mais soki bokoma okenda kokota ti na kati ya motema mutu ya famille ya mutu boyebi ke soki bosimbi esika wana mutu wana azalaka bien te bino bokenda bosimba non c'est impossible mpo na nga namoni ke ça sera impossible et puis vieux na biso quadra akokende kuna nani wana te akokoma kuna te akozala pe surpris il sera surpris le monsieur akokoma te lui il sera surpris le monsieur qui allait partir là-bas comme invité ira chez vieux na biso quadra donc akozala surpris makambo yango nini basalaka boye faut vous respecter bon
na ndenge ye wana abana kolinga lubwa ko eza nini eza liwa eza ndambo ya liwa eza ndambo ya liwa na ndenge ye abana kolinga ye akende kuna eza koboma mutu te soki akendeke kasi lelo tozolobaka nini bongo bamisusu wana basala makambo on dire basala makambo ekola papa wana ndenge asala kote ya vieux quadra non basala bongo te tout dernièrement touti koyoka ndenge bubete azolobaka wa bubete na baplan na bango basalaki mpona bayaka lisusu kokunzola lisusu likambo wana ya badanseuse alors que likambo esila nango depuis ma Sylvie nani anga kundula ngo kasi bancienne danseuse wana baza na kini balingaki kozala lisusu awa na délégation ya nani ya bikobi balingaki koya bango nyonso awa bobayaka lisusu kokunzola likambo yango alors que likambo deja basamba esila jamais kozonga bazonga lisusu nsima mutu nyonso ayebi yango ke eza ye moto asala baplan wana nyonso mutu andenge wana vie mon papa aza mutu ekola ye donc asala mabe na ndenge abima boye ndenge abimisa ye eloko nini balobake akoma mutu ki mutu yango bazomona pe esika on ne voit même pas on ne sait même pas lui ici là même ici en France là on ne le connaît même pas tu peux aller en route là même à Paris là tu demandes est-ce que vous connaissez un artiste qui s'appelle Fali si c'est qui là non moi je ne le connais pas na yebiete ye international na ye eza wapi bati koloba boyko na Paris abo bayebi na France abo bayebi ete bamindele yango bayebi ete donc bayebi wapi na Espagne bayebi wapi na Italie bayebi wapi mama Chati tuko makambo pardon mama Chati olobi nini na analyse ya mama na ngai alobi nini mama Chati fona bito de na lobi so alobi nini na analyse olobi nini na analyse ya mama na biso kati amte analyse osala analyse bien donc po tozaka na kati ya lo makambo analyse très bien atape libanda te azosala analyse très bien continue ozolanda ete osala bien apesi bato pasi ebele c'est ça mobali wana papa wana ayokisi bato pasi mobali munene ekola vie na biso mopao vie na biso mopao il est connu partout yeba ye wapi soki vraiment reçu que na kuna bango kasi lolo tozolobaka nini bandeko bazo continuer kaka bango nde bako continuer ke kaka boye nga nazoloba c'est vrai bazo continuer kaka ils sont toujours là nga ntango nayoki boye nalobi non il faut na matin naloba mpe oyo yanga parce que trop c'est trop quand c'est trop comme ça c'est laid c'est pas bon vous avez raison parce que tout ce temps ngapena ndako landaka ma Sylvie na c'est parce que eza lokola kindoko moni ba wario baza lokola ba na kindoko moni batuko moko conscience pe il faut ça là faire wana kutu lelo soka tangi kombo ya Fali bango ba acclamer babeta kutu maboko parce que faire ndega zabo ba musicien na ba yakate koya muto penza yebi l'air nini akoko pesa faire o ba bala na bien siko muta modela ndenge wana siko bo bloquer ye
bobloke po akozwa Mama. visa te na poto a euti Wana- pa na bango eh. mais soki atteint koma mutu na Wana- bino bosepela parce que bosalele ba live nini Mama, wana kutu eza nango problème te. yoka noluka Problème ya munene Exactement. nde oyo boye mutu olingi koboma moninga. Olingi moninga akufa pona yo tikala. Wana penza. te Wana mama penza eza impardonnable. nyonso tu eza kaka koboma mutu omoni toyebi mpo na vie na biso 4 kutu enaloba mpo aresala ebelebele donc biso nde toza boye toza ka nde toujours na movialo besoin bato na ye. banzete betelaka ke tobanga likolo Likolo eyinda te. Nani akwesi yo? mama Shadi Mutu akwesi yo. akiti Bakwesi ye nayebi te mutu nani. moto akwesa ete boye akiti na erreur boye akiti na erreur mashati moto akitisi yo te moto aza te nana akitisa ye Masivi. soki moto Non. akitisa ekosinzina Ngai papa na biso. Mama Shati kwata tina kora. demande. Biso toza basindi love. Mobali na biso. Papa na biso. okweki yo moko donc lokwa toza na papa Ok. moi tozalaka lie soki loboko etouche kaka na live moko boye ekitisi nga eza bino te yango ekwesaki Aza bona biso. Aza bona mwa biso. 20 minutes moko boye Aza bona biso. Aza bona biso. Aza papa na biso. Aza semeki na biso. Aza tout na biso. Donc tolingi te moto mama makambo ya makasi ya soko oyoki malili na nsima mokongo bato oyo toyebi eloko nini nasala bango banakomigerene kaka soki lelo mpe ekomiki efe bazotanga nkombo ya taki ngandi wana seke makambo bakanda ekomi nango oui kokita attends bazomona ke makambo Non. biso bato tokotisaka bango na makambo bacomprendre que l'homme est petit bacomprendre que l'homme est petit Oui, oui. donc faut bakomise grand Oui. parce qu'il aza petit L'homme faut koma est grand Bien sûr, Voilà. tout dernièrement, là, il venait Voilà. de donner un concert, là. Qu'est-ce qu'il parlait? Qu'est-ce qu'il chantait? Il chantait quoi, là? Batouana. voilà On est à makambo ya musique. Là, on comprend. On comprend. Là, je comprends Ferré. Et là, il y a musique. Mais à côté, il y a Vieux Nabiso Quadra. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends personne. Je ne comprends même pas ce monsieur-là. Aza mutumoko, azana likundu, azana ndoki, mutumoko. Hein? Baza batu moko naloba batu moko ekiri na bango wana nyonso. Hein? Bolandaka mutu anga na ti lelo bozolanda ye kaka asala bino nini. yango moto azalaka mama nanga kati me moto azalaka mwaki mvuni na ndenge ya mopawo eza fali fali aza mwa lolendo makambo mosusu oui ma Sylvie omoni kutu aza hypocrite abombanaka na nsima hypocrite ma Sylvie makasiebaka lelo soki ayi kocomprendre makambo yango achange omoni nani mopao soki ake na plateau meme epa bosolo ndenge alekaki ana facilité ya kotanga komba bawario faire aussi lelo aose atangi me ye kobude ata bana basi babudaka bongo te ese sa tanso balobi na yo quartier la te ezalaki ka de passage yo quartier la sali oyo moto abeta mutumbata makila mamashati moto abeta fan azolanda ye kaka nde abeti ye mbata makila na litoi andeka muntu lelo kasi abeta su ye wana liboma ebimi eza na marché tobunda nde na miziki ma Sylvie omoni problème na biso oyo tobimi oyo eza lokwa faire eloko asali eza lokwa message mobimba azopase elingi eloba tobunda na kobloke baninga bamusicien baya te bavisa tobunda te ke kotinda bato bafinga parce que kofinga eza arme ya bafaible biso toza balanga nzembo omoni ndenge awuti koleka awa mpo ayemba ndenge fere alekaki ndenge mopo alekaki ayembi ndenge awuti oyemba awa ndenge aeshue bato bakomoseka ye te bakomoseka yo bakomi koloba donc koseka yo na koloba ezali mpo baencourage namonaki
namona ki yango mama na ngai eza peza solo Oui. eza solo Oh, eza solo ko. Eza solo lelo abandeli lisusu akoti atie autotune. Abandeli lisusu. On dirait Eza solo. namoni ki yango Maman na ngai ye. ngana kaisaki lokuta ngana kaisaki lokuta Non. namoni yango Ezali ya solo elonge. Yeleraki na quartier batala nako yembe longe nako beba bo. faut batala ye gorge faut batala ye gorge wana C'est baby. Viens na biso mo Ekomi retard. a blague. Eza retard, manque à travail. Botala mopamo na âge On n'est pas là pour le critiquer. Mais biso to critiquer la musique parce que Oui. yoka ye moko ndenga yoka on a drapeau moke tambo tokoseka yo tokokritike na musique musicalement ça va mais tozali awa tozofinga te oyebi bien mais oyo ya mopao ndenge bafi misise tata mokolo lokola mopao bokokaki koinsulte ye modele wana te bawario yango libabe wana nyonso tu bobwakelango mpa ya nani ya artiste na bino tata mokolo epuis tata musical bafingaka tata te tala kutu mutu na bamboka na biso ndenge ezalaka okei mécanicien balakisi yo kotonga bie balakisi yo mécanique mutu wana okei na mwe bazosilinga mama kati Kasi bawario ipare bawario ebele okei okomi na katikati ya nzela oyebi te okomi kaka kobaluka mpo na nini mabe moko osalaki okantiaka osokendeki me nzoka toyebaki nano okomi te nzela eza molai oui mama bakoma bamisusu bawario bamisusu bakoma bagoloa na bakomi te bakosila biso toyoloba na biso nini te non n'est pas là pour le critique pour na critique musique kaka. Oui. Mais c'est tout à fait normal quand le travail pour qu'il essaie un peu de s'améliorer. Ah oui. Voilà. Il y a un peu qui a sali mabe ou bien sali malam. Azo sa mabe. Awoye bate. Voilà. Hein, azo yemba mabe. Azo yemba mabe. Wane longe bebi musisa ebimi yana katiala tena mopa bana oyemba lokwa azoloba ti yango fo mona ke mopa we grand l'homme est petit balobaka solo mongongo ekendaka fo kozongisa balobaka solo mongongo ekendaka ko so mais deux autres travail ça te manque à travail manque à travail manque à travail. Excuse wapi. Ausenge excuse yango wapi. Manque à travail dans tata mokolo lokwa mopao 70 ans akoleka na nini boy live kutu oyoka sanga lobi ekoki alobi te tata tokende kaka likambo nini nanga tata azomiata santo tune osepelo mituni olobi me oyo makambo nini na omono yo zana okomi nini papa ekomosa kutu na soni ke biso mopa mutu abota yo sikoyo tokoma kotuna me mopao eloko nini na malamu yo mongongo nini na malamu yo omonaka na kozwa eriki tuti modele abandaka koyemba kozwa roi soleil me omona eloko nini emonelaka kuna impressionnaka yo bakisi babana kosala ye na zingi wana babenga soki mwasi soki nani nayebi te bango bazwa kasi makambo ngo ebimibimi te ayibi makolo ya vieux quadra ake kopesa kote ya nanango yo vio yo oyibe makolo baoba bayibake makolo na repetebanze mosusu ayebaka mwasi nalobi mwasi moko boye ayibi makambo akeo kasi ye soki oyibi ye makolo actuellement ilelo lobi ya kobimisa bakolo mosusu yango todebloke makolo yango sikoyo basali neti bayiba bakosi makambo badanseuse omoni makambo nga basala bakosi makambo badanseuse via ya te bakantia bayibi makolo te makolo ezalaki nango
makolo attends to débloquer abupia Bah, to débloquer eh, na tango bayembaki to nakanisa débloquer kodi wana bato bakomprenaki te abupia to débloquer mpe nako masolo ezongi siko na terrain yaka yemba nde masolo na terrain siko ezongi terrain siko ekomi terrain net ya na mbusomo ko na mbusomo ma Sylvie ya siko okokoka te bafamille ekota boye ekota nzambe potopoto bamama bafingama bato baza kofinga bato baye kaka mpenza oka spécial kaka mpena mpo bafinga mopao Jael akanisaki ye nde moto akokwesa mopao alemba te Jael olemba olemba Jael na bolembi te bokolemba zonga na game susu zonga na game akofinga olemba soki banda kaka babibisana bamilungu bien bamilungu ebimabimabate soki euta wapi yeba te kofika so otumboleka komona ma makambo banolandalando banoyeba te molumbu mosusu ebimi ya mobali seka ya mobali moko wana mboko ekomi mboka ya koluka molumbu bato baza na baproblème ya mboka makambo eza ebele kaka bato batala bamolumbu mulumbu ya mwasi wana ya mama Shati mwana mwasi okende kosalaka 7 minutes yango kosimaka nzoto na yo mposala nango nini kindokiti oza na mulumbu yango osala nango nini 7 minutes ya bisu ya lembo kaka lembo tindelanga mulumbu walanga natala naseka tindelangango lembo awe oya kozoka chance kutu otyakita eza oloka ota mpe kuna soki mpe ozoki mpo esila ezaka problème oya ozwa kutu na banini maladi mosusu potala lolemo aza na basete mwana mobali wana azwi mama Shati atiki mwasi na mwana de mwana inane mwasi wana moto abengisa ye kuna na Maroc tukoloba nyonso mpe mafumu obika mpasi basala makambo fami ayeba te nani na biye mobali avanda pembeni na biso na kota mwasi wana donc mwasi wana bozalaka pembeni na bino na seni kelasi awa ka pembeni na verse oyebi ye te me nayoki nde baoloba avandaka na seni kelasi awa ka pembeni awa na Antwerpe kaka na verse awa na kati ya verse te me bapembeni na verse awa omoni bana oyo babandaki kokola aire moko soki bapara baoloba koyoka te bana wana bango wana esheki so baoloba oyoka te okende kozwa bredyo mwana poto otangi no na poto vraimen mobali yango fo tala mobali bon napasa mpe mibali ya poto yango Sylvie omoni bato babengisa mibali baza ebele bavanda mpe na mibali yango bana mike babengisi mibali nde basali mpe mibali ya mariage oui bavanda so mobali aseke Sylvie omoni nakozonga mpona propos ya Anne ma Sylvie omoni ana ata ngai nayebaka ana te leri clip ebimi nde leri clip ya mamasi po yo oyebi nga aza mpena moto ya réseau sociaux leri clip ya mamasi ebimi mopao aza na conseil moko apesaki leri alelaki mpa mopao donc sikoyo ndenge eza ma Sylvie kosala clip na mopao kozala pembeni na mopao eza ya facile te donc oyebi ke mwana mwasi o niveau ya basesse moko akiti oyebi nanga moko na tika na bia ntuka bato mosusu balingaka komata te mwana mwasi ata ngai nde nazali ya mama Sylvie oyebi nga na mwasi nakendaka mosala na minute naosona na likolo mbetu mpo kala te na kolala naza responsable bon nazali oyo nazali na ndenge nanga antuka na banda omona moninga mwasi grand dame donc malgré to abandaki kopina leri kaka asali clip ya mama si nzembo okutu oyanga motwele elinga koseka motema elula koseka lelo ezoki o nzembo ya naiutapesango elengi
apeseli yango elengi moko na yebiso en tout cas nakomaki kotalenga bino c'est une grande dame nalera beta lisolo nde mwana kufi ma Sylvie obi modeli mwana mwasi oyo bazesa kiti namona te bato balinga mama et donc nakoma kotala kaka bimelo nzoka asalaka bachantage donc soki alingi azwa mutaka ya kofi po asala chantage apese mbongo po apese mbongo mutakala wapi oyo omona basa kitoko baleka nyonso to baleka soki ya ndenge nini mutakala bazwa te kaka yo ye rambo ntango oyokaka bakombo olandaka bakombo te ye aza rambo ntango balobaka mpena rambo ye mpena rambo bozwaka te tina liwa bokozwaka te yango mona alobaka soki akufi batumbala bango ye bazwa poussière babwaka bazwaka te mutakala mopa abana kobima na vie rambo yango mama pado tika koloba biloko wana te koloba te abima na nga lobi lokuta na bino mopa wa mama si rambo yango akoma nani akoma nani esika na esika kaka ye asala boseka ye azonga boseka ye otika mobali na biso tranquille abima na mopao wapi anabima na mopao mais sa filimaki te mopao wapi mitaka mutu mobima bemaka mitaka mobali basala chantage bapesaka ye mbongo bafutu mama makambo eza bibini mitaka atata bato boye soki ndenge nika asalaka wana kaka babali mosusu tika aza sérieux nzoka mama tika yeba na boye bayeba ye tika bayeba ye mosala azalaka nango ma Sylvie problème ya kosala bachantage kikomsa wana problème ecraché okangama nga naokangama ti sikolo nazokangama ozokangama mama kati yo bien te naoyoko te ezokangame nalobi nana combien de bakombo naza soki na 4 mère Alice naboyi mokati wana naboyi yango nakomi mère Alice ozokanga bien toyoka mwana mwasi wana aza elema mibali nyonso baliaka ata mpa na ye ata okeokelia na ndako na te akosala yo video olala na ye omoni te mwana mobali oyo alobaka ata ozolala neka telefone kaka na maboko ata kozolala na ye aza na problème aa maladi bato bamona yango eza maladi mobimba aa maladi babi ezalaka yo ye kaka babi neti bote ayaki kaka po atya mwinda te so oyeka po tya mwindo tikali ndenge nini yo moto azosala makambo asali te telefone na maboko okojour ndeni fo longola telefone ozala concentré ye talaka ye te vie kwatra kutu kaka kosolola ye moko aki olela otala bazofinga ngai vie kutu akopesa baconseil ya bien abitala nga kutu naza kofi bafinga nga leo na bambongo na bani kolanda bato wana te apesa conseil ya bien mais ayoki kaka te mais mutu akopesa kutu conseil ya bien ozofilme oyo eza koloka eza nini nayebi te donc moyen comprendre ate sikoyo bakopesa confiance epa ya nani akosuka na garçon bato leader de news atiki mwasi na bana mwasi ya 30 ans na bana na ye ye kasi akovanda na garçon wana ye alinga mobali soki ayebe to evambana alingaka kozala na mobali te mpo akoyeba makambo nyonso oyo aye asalaka ande akosipu tozali awa tokoyoka bango na sango tokoyoka akosipu bana mike fo tika bango mwana wana aza koya bokilo na yo oyo ya lokola obomeli bokilo no libala ozobima na mwana na yo obomeli bokilo no libala wana baza bana na ba age moto azokrashe eza mama zaya mama nani mama dani mama chanti kita nano bongo mata mama Alice awa boite mama chanti kita nano bongo mata na okita kita po mata ekosila ezokrashe pa
Après otini demande po ebanda ocrache epa na yo mokili eza compliqué tala molumbu ndenge epanzani okozwaka nzoto na yo Molumba ngo ya nani? pourquoi Ma Sylvie, molumba ngo eza ya ebimi lisu molumbu na ye mpenza ebimi kana molumbu nyonso Ma Sylvie nalobi tindelanga yango po Ma Sylvie kotala yango te biso nga se na biso basi nalinga kotalatala yango te eza pasi ya mobali ezaki balobi ke ya mobali ezaki wana pesi bazalaka na problème te biso basi nde biso basi mama yo mwasi oso ozwi makolo nyonso onyanganiki osala nini pendant 7 minutes pendant 7 tala quelle convocation wana ye ana oui azwi kaka bisa ye mpe système ya Jael kaka ye mpe lokwa Jael nani akaboli bavideo yango ye moko mutu abimisi ye mpo Joel mpe afinga mpo Joel aloba na yeke yo oza na stérile nini nga naleki yo na stérile mpo omonaki ya ngai yango ekosala sikoyo aye kosala susu mosusu mpo Joel amona lisusu na baage wana mpenza bosala yango bote ya bana na nini na communauté vraiment oyo communauté ayebi te mwana aza na ye te vivele akokota nini makambo wana te na kotindela ye soki nazalaki na numero ya zizemo nde na natindele bamutaka nyonso mo totindi ye mpa kosala nango nini ye mutakala yo olobi okotindele ye moko na ndaka mona mama lera mpo atongaka baperiki na ye babi atongaka baperiki na ye azalaka kaka bongo mwana monaka na ye deja moko totindeli akosala nini alakisaka zizele kwanta kotonga baperiki alakisaka ye somba te pado oyo ayi basukola na mai zizele azokendaka klase na ye mwana nga nazotangaka na ye yango nga systeme amba masika na kata suki na tia bameshe wana na motu te bisika ezowutaka nayeba te pado natikalaka mokokoli nakangi kitambala nga mpe nakoma kobanga bameshe yango baperi ya kokoka nde kosala eloko te batumabima ya bibembe yaka bafandela oya kotia motu esilaka mpasi mayele bamemi mama boko oyo kasi jeune oyo atiki mwasi ya age na ye kenda na mama ana wana yo moni eza pa ya jeune kaka wana mpe bajeune jeune kaka te balobi mpe ayukutaka te soso obandi kosala swela swata swaka salaka yoka yo mobali moto kolemba yani nkuto kalemba ako kalemba ako ntulu yende mambo sakana mwana mwasi ya bosoto ndenge wana oya kosala mosali te na bato komi bazokotela yo bango nyonso bato mavwanga bazokotela yo biloko mosusu mpe ezalaka kokota te nabe mwasi wana na tro lata su liputa oya kobina ye azomona ngo likola elobi nango kofelo bide moto aza na telefone na ye soki atie kamera atelemi liboso ya bato boya nini aza na kamera na ye eza mawa kamera na ye biso tozela na biso kaka le kaka ye jour J les 12 mama chati vraiment bosalaka makambo na nga kuna papa Jonas aosala deja ezala no calme te oya te poani nano oya fito banamatisa deja benga ozala no calme oya tomata moziki toyamatisa moziki na roi Baudouin wana deja tobandi mokolo yango mpena wana mpena ezango na neti tokoyibisa ako tokokoma biso tokokoma nde ba 12 heures tokozala deja wana le vendredi o nani le samedi
dimanche le samedi wana toya tongo penza tongo Ouais. tozala tokoma wana penza ba 10h à 11h tokitala biso na midi boza pas de stress Gare du Nord. te nga na oya na velo emataka na mutuka te nayebi me na bio oya na Gare du Nord. donc bino boyaka kozwa biso bolakisi biso ka nzela ya bisi bomata na biso boyedike biso ka bisi tozolandana omoi nde tosala bomata na bisi na ngai tokena na hotel totiki bavalise après toke sikoyo nanu ninganya tokende nanu Bruxelles tokena na Bruxelles matonge tenana mingi tokenda na Bruxelles avant tokende même hotel tokosala nayebi te mpo na suki nalingi nasala suki nanga okozala déjà na Bruxelles parce que hotel no ezala face ka ya Roi Baudouin donc oza na Bruxelles donc okende donc so odepose biloko après okei na Roi Baudouin ya nango stade na liboso ya stade wana après so tolongwe nde toke kota suki so odepose babiloko yo nde moto oyeba so oya mpo nalingi na pose periki nanga le même na samedi nayebi yo ozala no mokokoli nga na otia nga mokokoli nakotika yo okepaki mwena wana ndeko na montano ye muta sala na brisa ye muta sala so tozwi donc samedi neni mali mwena boya nzamba mbatela so toloyeka robo do to senfema bizala wana tokesukila pa na ye okena na liboso okena robo do okena na liboso suki après na sima tokena robo na robo do tosala matala na toumela te ok robo de tosala matala yaka tongo nde après nakenda nga soupe tokoma tongo toyaba tokoma tongo boyaka na jeune fille baya tokoma boya na jeune fille toza misato so tokozala ba 3 personnes boya 3 personnes kaso le so boya 3 personnes je bino na dire yo bamosusu baza na dirige bino na hotel après tosali matalana metro na kotisi bino après pa nani kimwena so bato bazala ebele donc ça va c'est pas grave toza na biso na susi te kuna deya susi eza te mpo bato kozala na biso babisi eza bametro kutu metro kaka na face wana kaka ozwaka metro bametro kuna basansere eza nango toyaka te na sansere neni kiti kokita na sansere te fo kita na sansere ide nange ekei na nini ok problème te biso banzembo bandaki donc senzama losenza donc mamasi rien à dire Kofi en féminin mamasi na biso e mwasi ya solo discuta yango kutu te na paya todiscuta yango te kitoko makasi donc mopaa mikolo apemi mokolo mpena aboyi biso mpenza donc yanganga jeune marie apemi auti obala mikolo azobwaka biso matière te mapopa mikolo matière eza te mikolo ayi botikanga nanu botikanga nanu na bwakela biso mwa eloko mopango yoko mikolo atikimila jeune marie bwakela biso mwa eloko libala mama si mikolo mpenza ya mwana na su te mwasi ya libala masi prema na masheri misusu omoi nde mamasi akoti maki mikolo so bakozala na baconcert na afrique te seke tokomona bango na Roi Baudouin mais te bango bazangalanda bango na barépétition so baye na oke répétition na le samedi nyonso okebi nyonso tokuti mpaki mwena kasi tokende na nani te balance oyebi ti tozonga wana balance na nani wana ya problème te balance balance tokuta na Kofi wana
La montagne, la montagne. La montagne, Calais. La montagne. Matalana. Osala matalana ka wana na robo doin. Osala matalana. Tanto muta basuki na biso. Balance za okutani na publicité na biso te na pub na biso ya basindilevo okutani nango te tindela na bon tindela otukana yo te kaka kezala nini tala ye ya mopango mi tala ye motukana yo te kaka kotala di matalana fana no mwana biso animation kitoko matalana si azwi mwasi boye se abali abala teneni bango nyonso baa baboga basisaka atiela te baboga masivi okutani mpe na publicité ya salon moko ya banindele. Ça peut être les Français ou bien les Belges. Bah, au Salaga, publicité, on a pour la maman si. Oh, na moni angote? Botina lingate. Bon. Botina lingate. Bah, oui, on est nous les Sindilov. C'est que bon, na moni angote. Bando mama chati batinelinga video les gens moko ya mama ya mboka mo basi anuni na eme nazoyoka yo loba mama olobi masivi oui masivi na kitina badiko ka crash kanga malisusu ok problème te bandeko totali video tomoni ya légende mpenza oyo ake mama mpenza mama légende oyo bozopekisaka kofi ayembaka te ya nini yango tomoni mama moko ya mokolo légende mama mokolo basimbaka ye atambolaka su ye moko te me bazoinvite ye boko fo na honneur bapesi ye tala biloko balambeli na mesa tala ndenge bakokolengela légende na bango tala ndenge bazohonore ye tala nde bahonore biloko soki tohonore kofi te moke bafinga koblesaka mutu na ye banini batala boye heureusement aza mutu moko kaka ya teti biso ozalaki mobali moko ke azalaki ere moko bafaiblise te bamafinga nde toyebi te kofi mama mokolo légende babere tala mboka bango nde baosimba ye basimbaka ye kaka soki azoyemba basimbaka ye nzambe apesi ye vie akomi mokolo azaka na mongongo akoyemba babengaka ye ka obi soki oza na mongongo ozokola na mongongo na yo eza chance c'est pas donné à tout le monde eza ngolu eza na bato mosusu bakola mongongo kude katakana ozela natiela bino na kofi pardon kata masivi Ok, dans notre temps, mais voyez. C'est ce que je vis sur mon corps, pépito. Ouais, on a beau on a fait ça qui est en réciprocité. Yokosi ngai na baserment d'amour. Oui, comme kati pa nzambete. Yo koli, nase mbula na koto kongo shok ebeki makasi yotalanga malami barete pardon mitele spikangai apicho ekatone aye anakoma otolingaka yepa yozali fungola bolingo bapito eza na maboko maye etango pena kinga omona kinga isukali maloba mpe bizali na ezalaki ya bajelu
lelo latelungi ya suko lobinga na komi bololo ntango etalaka ya kofungana ngai ata miniotie mubwango mwataimana kongo bafungolaka ye singa papicho avosanga mapei baelikela lingaka ye atango na biso moza kosakana na baninga bayo yeba kelke bakaka na kati ya maimai butwango amoninga mpona yo azosufri na misole ongise apicho mwekatone nawayokangi maboko lobisoki okikenga na weye tumbanga bongo kutulunanga otena bile ya nyaula yo nakomovivre okai na ye okomolinganga atraver ye nakomoyoka mongongo na yo chaque fois okozobenga ye nyaunyau sipochas kenya misa ya kenaya minu aza wapi kinkongo wapi yo pardonne-moi, tu as mon promesse que c'est à combien pour limiter mon liesse, pas foutre la vie à vie. Arangezo, pesa moko le kamo tu as Kosovo, pasi ya mouye, digo. Naratuna mama, urwadaga batotolinga kaminye, Zubaya kota bisoli kula motima, mama wakati swa kota anesthésie, souffrance ya l'amour. Bongo ekonyo sala kilo bezana rota, de masena ngai kono ite moto sana rendez-vous, asilete la mino na moto kela galiwe, wapi yo igolo ndende. Naratuna Zaraiko, Tegelga, Bafuna Biso, Kitoli, Bangoma Biso, Musa, Utole Suzi, Bapesara Biso, Mokongo, Baini Biso, Nidaina, Sufrase Alam. Il va souffler. Mon pauvre Kimagin Kaka. Voilà les jeunes. Maman Cathy, Loba maman Lise, pardon. Loba ngana clôturé. En tout cas, na sala ça déjà plus. Ah, nazana likamba kuloba te ma Sylvie kaka makambo oyo bato balobaka. Pardon. Bato ekola ba bikobi wana makambo bango basala pona vieux na biso quadra. En tout cas, je suis pas sûr que lui va le pardonner. Hein. Je ne suis pas sûr parce que c'était seulement pour le tuer. Lui, eux, ils voulaient qu'il meure. Même jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, ils veulent que sa mort. Ils le cherchent par tous les moyens. Hein? Donc, Nazan al-Kambakolobati, c'est Kakawana on a lobby. Hein? Merci beaucoup la famille. Nana Chassidje à Rebo, mais là aussi on a encore lobby. Lobby pour faire ça la moi, faire ça la moi devant mon awa. Donc lobby na ça la Chassidje à Rebo. En tout cas, merci à maman Nabiso Chati, papa Jonas, maman Doriane, Badegono Subozalaki, maman Nabiso Alice, merci beaucoup, Yabasi Love. On est ensemble. En tout cas, Badegono Somba, Babillet, Tosoma, Tango, Foueni, tout ça sur la taming, Omi Sombe la billet. Bino bozaka batma kamzo komi na nsuka bo yaka mbanga makombe komi na nsuka bo komi ko tipe yango Teresa libre Tindika sombeli kobunduka o sombi na yo mi boucle na yo chambre na bu bia ozela ga mukolo ozela ga mukolo donc omisombeli nyonso yaya ozozelaka ntango ifwana ndenge aba mindele basalaka donge
bango basalaka déjà banini na bango ya inane mobimba babukila bayebi bakote bakokende baulwa bayebi kote nini bakokende banini na bango makambo nyonso si basala si batrasa omona de janvier ayebi ke na décembre akosala boye na septembre akosala boye makambo nini nyonso bakoma na bagenda mais biso tellement tozalaka juste bandeko mpe oyo bato oyokaki babiye baswisse balobi oyo akuna bokota bao basomeki babiye ya swisse boya nango bokota na robe 2 wana nde si nayokaki yango bayebisa nga papa na biso moko boye balobaki te mopa alobaki likambo wana nati so papa jonas soko oyokaki yango papa moko mpenza tinlenga mpenza vos abike mopa mpenza alobaki soki namona vos yango nayokisa bino atinlenga mpenza vos papa yango natindelinga susu na Sylvie kobosana otindela ngai video wana te ya mwasi wana bana kofinga yo wana okokomela nga kaka nakomela yo. Bonjour maman Moda. Nalandaki conversation na yo osalaki na ndeko mwasi wana concernant makambo ya ba proposition ya ba billet obolobaki mais mopa alobaki mpona bato basona ba billet ya Londres ya Suisse ya Genève ba billet wana baza na droit ya kokota nango na roi Baudouin alobaki na bato basona ba billet wana na Genève na Suisse ba billet wana oyo baza na ba billet wana baza na droit ya kokota nango na roi Baudouin pesa message wana bozo ape contact na bureau Val ba ko expliquer bino mais oyo nga na yebisio yango wana po tozaka direct ya bureau Val mopa alobaki yango oyo tu basona ba billet ya Suisse na Genève ba concert wana oyo erataki wana baza na droit ya ba billet wana bakota nango na roi Baudouin. Merci message na nga na yebisio yango na mama Moda voilà yonde bye papa voilà wana papa na biso apesaki mais ezali bongo donc voilà quoi bandeko peut-être mingi mpona mona bandeko babanda otuna nga mama Sylvie babie na biso siko tosala ndeni en tout cas nakali boza na kati ya koyeba yango mpe nalingai nalekisa message po papa mpenza insistaki nalekisa message audio oyo mpo bandeko bayoka baoyo bazalaki na babie ya Suisse donc babie na bango ya Suisse wana baya nango na arena yango bakokotela na roi Baudouin donc pas de soucis on est ensemble. Merci mon papa Jonas, merci à tout le monde, bye bye. Maman Lise, tu bien à la prière. Oh, ok. Ciao ciao. Ciao, merci maman, merci.